mais tout ce cas déjà comme il y a Paul Kasembele qui est bien évidemment l'homme des situations de Bobengaï. Réaction là déjà. Bon, bandi kolangai ba imalien na ebite soki nani aloka ba supporter ya imam. Oh. Bon excusez nga terme. Na ebite soki nani aloka ba supporter ya imam. Na ndeni ni conseil. Donc imamie ko soutenir Paul Kasembele eza lokola envoûtement moko boyeli biso. Envoûtement na ndeni. D'ailleurs Paul Kasembele soki tozongi na ba dato bayana président Musangani. Tobeta match à Asfal, match à Coupe d'Afrique. Ah, c'est le président section foot. OK. Bancadré nous sur recette boyebi makamna loba. To foutait la Paul Kasembele nyongo 5 millions à l'époque, 5 millions. Donc tobeta match ba inspecteur à parquet bazali tout autour ya Kolanda ndenge ba tozo teka ba billet. OK. Le match avait ça à peu près 51 millions à l'époque. Il y a 5 millions qui n'a pas de sport. Ok. Paul Kasembele. Le Paul a eu un trafic d'influence qui est Mukonzambo Katindi na Imana. Ne lokuta yaki na ngo. Ne vidé pas yaki. Or que Mukonzambo ka vijatika ko sabiso mangona te. Mukonzambo ka zala no vekti bien ndenge maréchal Mobutu azalaka. Makamba Imana ko talena. Te, abu mokonzi pour abatunyo. Aza mokonzi pour abatunyo, mais aza la couleur na ye équipe na football a komisaka. Eza vita. Cela n'empêche pas, cela n'empêche pas le quoi soka za ba couleur na pe a. Ça n'empêche pas. Pour la ligne boye ke za lokuta. Autant on a la ngira sa la ngoba émission, to tuna mokonza mboka sire élément tinde biso Paul Kasembele. Paul atinda ki je sais que nga pe ki sanga na sa émission te. C'est ça lokuta. Paul ana monti. On est passé conseiller. Yo kasona biso. Quand du copé c'est chance te. To copé c'est chance ndenge maman. Mutu azoya na no lobaki o na za partenariat na ba mindele. Deringe za Asbel, mindele ninga go signer partenariat na équipe za Asbel. Eza lokuta. Paul basali moi bloc moko na mbayo. Mbayo oyo alotaka chaque jour koma kobundisa Imana. Imana no soyebi. Et na koleka na ba émission mususu ezali ya radio otia ba boss boyo kanengi ba Imane bazola ki ba oloba ba vérité ne mbaya bundisa ka Imana ba match nyoso mona ka soki Imana poli 20 match tam mususu 17 match za mbayo muta police Imana Paul a ko salier na ye bomona mbayo tozolo ba ngo ya solo et to ba supporter Imana tozako to banda réunion lokola bango ba boyi to sala réunion na bango ne papa no wala sengaki to qui ça sur réunion en d'accord mutu moko to ça la réunion en d'accord to c'est-à-dire Mokina ndako papa tabiana ko sali réunion boké papa tabiana to sali réunion na ndako na ye ko balingi babenga kibiso to ça la réunion na bango papa ngongala biboy candidature à Paul batu ba Imane ba oboya to solo la na ba supporter na échange wana toyeba solution ni to ko ba supporter nyonso ba boyi mana Asbel balingi mana ekende na société pour na ngai na ngai to sala boy to tika poste ya fondateur to tia comité moko provisoire to benga ngo comité à transition mandat to pesa bango ya une saison alors to zwa commission moko to tia ngo neti commission à médiation et ça la médiation entre fondateur na comité à transition donc la commission wana to soit 4 administrateurs na 4 représentants ba supporters wana selon le conseil d'année wana selon papa Ndongala oui. Très bien voilà na assemblée zoya wa ba administrateur noso to rendre mandat na biso na assemblée zoya papa Ndongala zaki menacé tout na ka voilà télémaki pour amenacer papa afinga papa toi nga simba na nzoto to éviter papa zaki menacé par Tabiana Mbayo Tambwe Lioke na Kavala amenacé papa Ndongala abengisi ngadani président Firmin et dit boya ba supporter boya to sololi papa Ndongala bengi Tabiana na présence na biso Tabiana catégorique alobina papa Ndongala ke makamboka tourner to sito sali kaka bongo to tia Paul président to ke nangoka mais ceux qui Paul Kasembele ont rompu ba
moyen ni tobeti coupe du Congo wa bomoni ne ba jouer Paul Okosa va jouer $15. T'es habitué au traité en tout cas dossier à joueur cas par cas. Paul Okosa quand même a respirer. Vide Chimanga, Azaki, président, Tango, Renaissance et Panzana, qui te dit qu'il faut payer sous chance. Faut payer ça qu'il est sous chance. Pourquoi pas payer ça, Paul paye chance? Tango, tu as un combat, Paul, tu as un Chimanga, tu as un Paul, tu as comparé Aigle, na moinon. Mais parce qu'il y a 6 soi-disant, il faut qu'à tout temps, comme on est, il faut se référer. Il soit bien le journaliste, bon, son acapé, très bien, merci beaucoup, conseiller. En tout cas, je vais mettre une petite pause. Je reviens à vous. En tout cas, avant d'appeler sur Maloba, on va rentrer du côté de Soulembo où il va nous proposer ce qu'a été la réunion du conseil d'administration de Vert et Blanc de la capitale tenue il y a quelques jours ici à Kinshasa. C'était question d'élaborer les calendriers du processus qui va amener le club aux prochaines élections. Compte rendu de la dite réunion a été faite en tout cas par le CG et Denis Tabiana. Suivez. Conseil d'administration adhéré et Bandaki depuis sans il y a mois de janvier au janvier. Voilà. Maso Obiso Tozakina SMP Bonyebia. Conseil d'administration a continué au Salanaye. Qui Topotia comité de direction en place. Il y a un lelo de hier. Après, les gens qui ont coupé la Coupe du Congo, le sali calendrier processus, et comme ma biso dit pour là, dirigeant et Sika, le comité de direction. À partir il y a semaine au Koya. Tokolanda calendrier, bokoyo kangope na radio na ba télévision ndenge tokosala manso oyo tokozongisa dering ndenge yalaka makasi. Un dering uni est toujours fort. Voilà mosala tosali lelo. Merci beaucoup. Conseil d'année, le train est en marche. C'est la télé. Mon papa Tabiana. Tant que tu as Kengo, tu as au cabinet au travail. Il faut la série, papa. Banda Kala, Tabiana Baniko Bunsema na lelote. Bazali na groupe ya Baimania Poko Kabaka. Papa Tabiana tika au dirigeant ta section moko Imanate. Par respect, ndé a comment la conseil d'administration, même la confondation. Par respect. Par respect. Donc la vérité a été. À tout cas, dirigeant na Imanate. Pour comment la instance il faut diriger Imana. Il y a dirigeant Imanate. Azaka Imania ba mina ba dirigeant ndé ko kota na groupe à côté à Poko Kabaka. Bango ba non la diriger fa utaka na côté na bango. Nenga sala ta Paul. Papa Tabia na mbala liboso to contraire na Paul te. Kanisa na assemblée sultane. Oya na Paul. En pleine assemblée, est-ce que vous pensez que Bino Boza plie une manière que papa a conseillé? Maman, dirigeant groupe Tabiana, Tambwe, Dona, Kavoila, Nambayo. 5 personnes. Dirigeant, 5 personnes. Mais Mbayo a quand même pasteur, non? Vous n'avez pas le léopard qui est Coupe du Monde. C'est Mbayo. Na groupe na comité olympique. Conseil d'année. C'est la télé. Combien de fois le ministre que vous avez combattu dans le comité olympique? Na dirigeant le comité olympique. Na imana ba imane nyoso ba ibike mbaya lukaka defete imana. Groupe wano zo mona na base. Soki bazala ki batu oyo honnête. Balobike ba groupe ba supporter boya to solo là, to ba évoluer zo kene ndenge. Pourquoi ba boy?
Comme les lois sali réunion, l'autre va sali réunion. Non, baba qui a baba qui bloque l'élection en ordre dispersé. C'était mieux ce boza. Ini des slogans de mieux le baba. Il y a ça la motive na ya comité. Il y a Paul Kasembele. Tout qui est pas tout. Biso va supporter to ligi Paul Kasembele ti. Paul Kasembele a la moyen de diriger Imana Lelo ti. A la moyen de diriger Imana Lelo ti. Imana Lelo. Équipe tout ça qui na centre courant. Bajoué baké kouvanda na bangungi wana bajoué baolia Thompson na Matembele nini toloba wate non babi babini se bajoué parce que bini bwana comité vidé et tiki ba nyongo ebele kuna quoi na kurara oui Gardement na yambaki CGA en tout cas Omer abi botiki ba nyongo ebele Omer ça c'est un aventure papa ana eloko olobate ba joueur nde babimaki kuna mbongo ezalaki te babengi edoki ya kumbuta boyebisaki biso tokota awa mercredi bokoye la biso mbongo Omer akei abengi Paul alobi banyongo wana etalinga te eza banyongo ya chimanga ngana na mbongo ofuta ngo te atindela bajoueur $15 bajoueur basilika babima korana. Voilà, comment réagissez-vous na bato bolobaki bino c'est comme si mutatindi bino c'est Vijay Chimanga. Comment réagissez-vous? Vijay Chimanga. Babi a jaloux. Si vous avez traité, Babi Boula jaloux. Vijay a fait son à cette époque, et c'est maintenant, boutique la paix batou. Maman Patricia. Ce qui Vijay Chimanga, PCB son mot d'ordre, l'élo, de 48 heures, Batouno soit contrôlé, Marati. Mais au Sane. Hein? Bosane. On a eu sur ce côté, nous sommes là, Bazana Moura Chimanga. Oh. Dans les yeux, ça y est. Bango nyonso wana na moni bazana. Nana na pouvoir Chimanga na ngolelo. Pouvoir na politique oyo timanga za nango lelo nana za nango musanganya bengala bango na imana ozala ki wate anya bengala bango na imana musanganya za ki na fonction Vijay Chimanga za nango lelo mutazongi si ba viwana na imana c'est Vijay Chimanga azo matana veme na ba nini ti na ba pourtour kuna ko solo ke bozongi sa bazaka ba vie na biso ba père na biso musanganya bengala bango to benga bango barena oyebi histoire te nani abando tia makolo ata na 100 mètres ya imana ezala tambo ezala tabia na nani mutu te soki Vijay Chimanga lobi lelo 48 heures azwa imana wana c'est facile mpona kodirige ni te abaki ozonga lisusu alors tika kotanga Vijay na babiloko ya fere Vijay Chimanga aza imane atiki bango nano badirige équipe po lelo basekret nyonso ebimi bamatch nyonso tobande kobeta coupe d'Afrique awa moto abande okombatre yango amosi mbai déjà ba imane nyonso ba na ba buta imana kuna moto ezali na ndenge mutete mbaya zo benga nazana ba nini mbaya benga ozolo ba na kola na la kisayo mbaya zolo ba nga petit tika na tika nga kimia te c'est na cessé de faire parce que c'est un homme dédié quand même non maman Patricia bon na ko na otake mbayo imane mambo imane le pasteur na okota kuna très bien. Voilà. Conseiller Dani, c'est bien beau de critiquer. Mais tant qu'il manie, il y a qui a besoin qui maison en équipe parce que le slogan de 200 pays est imbattable. Solution d'une coopération ça n'a pas la sortie des crises. Solution et moi la toloba qui boye. Ils sont supporters. Conseil créé qui commission et moi la supporter. To solo ni la conseil voilà. Biso to yebisi bango bonnet biso. Bayamba kibino quand même. Bayake, baye vers biso alobio installation a bien de créer problème biso to yebisi commission a bien lokuta. Installation a biso de Babi c'est un démissionnaire installation biso zalaki légal. Problème est le qui problème ezali nini. Président Chimanga zwaki statut to sala na 2012. Ba pesa ngo ba mettre avocat ba amande yango. Na kati ba mettre avocat na CG Manjeku pazaki na kati. Tango sili Olivier a signalé papa Dona que tu as l'Assemblée statutaire. Des problèmes. Très bien, merci beaucoup, conseiller. On va prendre les images et puis on va revenir juste après. Bon, Bana Imana, de l'eau a bien sacrifié Awa. Réunion Awa entre conseil, n'a pas représenté un groupe de supporters. Nous sommes réunion qui prévu. Mais comme yawa, c'est uniquement que tout va papa va y être. Va respecter réunion et le conseil d'administration avait convoqué tous les responsables de structures qui encadrent la supporters. Et on a répondu à l'invitation, sauf que nous sommes venus ici. Donc on a trouvé que
ceux qui nous ont invités, ils ont payé par leur absence et nous ne savons pas pourquoi. On est tellement inquiets par rapport à leur comportement qu'ils n'ont pas l'amour et surtout la volonté de régler nos problèmes qui sont à l'intérieur de notre club pour que notre club puisse vivre. Et nous les mettons énormément par leur comportement et nous demandons à nos papas et à tous les supporters de qui sont à la maison pour le moment de faire l'impossible afin que la réunion qui a été convoquée aujourd'hui puisse être reconvoquée encore dans un bref délai pour qu'on parle de notre club. Sinon, ça ne sera pas tellement bien de leur part. Merci. Et les papas, vous n'avez pas signalé l'absence. Pourquoi l'absence des papas pendant que c'est les papas qui vous ont appelé? Le papa, selon le rumeur, parce qu'il n'y a pas une information qui est à notre possession, selon le rumeur, les papas sont en confusion entre eux. Il y en a ceux qui ne veulent pas que la réunion se tienne par rapport à leurs intérêts. Et les autres tiennent, tels que Papa Ndonga la tienne, bien qu'on puisse tenir cette réunion, qu'il y ait échange entre les supporters et les conseils. Président Firmin, nous avons tous suivi par la voix des zones que Papa, après la réunion du conseil d'administration, Papa Tabiana a programmé le programme des activités du club. Apparemment, il y a une assemblée générale extraordinaire le mercredi. Est-ce que l'absence de cette réunion peut déranger le chronogramme du conseil d'administration? Oui, parce que avant qu'on aille aux assemblées du club, il fallait qu'il y ait échange entre les supporters et les administrateurs. Et par rapport aux rumeurs, c'est ce que nous avons dit ici, Papa Tabian avait fait le passage en force. Et n'est pas parlé. Voilà, merci beaucoup, M. Mboyo. Conseiller Daniel, tu commenter dans l'image avant de continuer l'émission. Lobby, babenga qui biso papa na la bengi biso lobby, na boya. Bino ba les supporters. Supporters représentants ba supporters. OK, d'accord. Boya tout sur la famille, tout ça l'échange entre conseil et na ba supporters. Tout trouver solution moko. Na entre échange la solution est là. OK. Après ça date à lobby. Na 10h. Biso tout qui lobby na 10h, to kuti kuna mutazate, to kuti ka membre moko ya conseil, trésorier ndilo. Exactement, après réunion. Et pas papa moi. OK. Comme il mais bien au bien ici biso to ya kosolo. Et comme neto yo kozwa message mon papa nongala atindela ki biso nenga za ko bondela Tabiana tout ça la réunion wana ya échange. Le papa nongala zo bondela Tabiana. Qui tout ça l'échange. Voilà. Na ba supporter Tabiana boy ndo mona ki réunion wana exmak. Tango biso to zongi na poko na biso na ba 15h 16h ba yeko sala réunion na fila. Ba sala réunion na fila. Papa Tabiana déjà to sito émission mercredi to koya na tombe pa na yo soki dîner to ko déjeuner na yo to dîner na yo to longwana to kitina bandal et pas ya de papa na biso mususa za ko na donali OK. Donc ba supporter ya imana. Oya kozala besoin que ndeko solo na papa Nongal et papa Tabiana. Okuta biso mercredi na 6h30 na tombe ya Père Raphaël. Okuta babisi ezawana. Tokomata bisi wana toketi et pas Tabiana. Tozolo kana adresse na to adresse na to kopesa bino ngona ba groupe. Très bien. Élection les les 13 yamon oyo dans le cas où élection est salamé Paul Kasembele a lui bon président. Qu'est-ce que vous comptez faire? Imane kokota na guerre moko na le kotate. Soki ka batie Paul Kasembele président imane. C'est ce qu'a élu. Soki batie te ce qu'a élu. A cause la élite bango bazoluka ba me biso na assemblée moko ya ba grand électeur oyo izali na statia imanate. Ba inscrire ba supporter. Mon solution pour ba ebi ke devant assemblée générale élective na ba supporter na kati pour la relégater. A relégater. Très bien. Voilà, on parle de CMP d'ailleurs qui est le tenant du titre de la 57e édition de la Coupe du Congo. Cette formation qui va bien évidemment représenter le pays à la prochaine édition de la Coupe de Confédération africaine. Trop de problèmes au sein du Daring Club Motema à Pembe. Pour vous réfléchir en tout cas à la mémoire en images sous les moyens, nous excuser pour la qualité des images. Conseil
Dani, une question de curiosité. Bis, il y a 2 CMP et Kendap. Bis, c'est ça. Vous changez la couleur. Quoi, année? Va changer la couleur à bis, c'était. Voilà, nous, on met la robe dans le côté. Motoye, c'est le président qui m'a bis, c'est Ali, Paul Kassembele. Aye, c'est le président bis. Le président qui m'a lobby, bis, il a son maillot. Ngai na bongo nanga. Après sa partie en bongo. Bongo, sous la faute à chaque mois $10,000. Atika lina nyongo ya Hyundai ya $38,000. Ok. Soko za na posa ya bisi. Ozo yango. Yaka na $38,000. To kendenga na yo na Hyundai. Ofuti bango $38,000 na bango etikali. Bazui papier à kombo langa basale nini. Bapasoli. Réaction, il y a Paul Kassembele Zakini. Oh, président. Yo, pesa biso kaka bisi. Yo futa kaka nyongo wana. Tima ngalobi na e. Et d'ailleurs, na la pesi yo bisi. Ngai bapesa nga bisi te. Ngai nakota bisi ya kokangama ti nasomba bisi mosusu. Soki olingi koputa mbongo wana te, mitali yo ngai nakozwela o charge na Hyundai te. Po président azalaki na kanga ya makambo oyo bavio na conseil basaleli po bango nde baza derrière Kassembele. Vidi tu me rattends que vrai mania côté arabe bisa na tafuta mbongo. Biloba loba ya biso tosola na président Chimanga alobaka na biso ke akopesa biso wana. Biloba loba ya Omer. Omer asakani na président Chimanga trop na ba média. Nde BBC motema président Chimanga. Très bien. Voilà, parlons Léopard à présent, après 14 mois à passer à la tête de la sélection de la RDC, Hector Raoul Cooper ne fait plus en tout cas, n'est plus sélectionneur de Léopard de la RDC pour objectif non atteint. En image, on va revivre. Pour l'État Léopard, chance César. Le ministre des Sports, aibana lokobengisa bakushi nyonso ya bato baamour ya football nakosolola na bango akotrouve solution ye azali toujours trop bureau na ye cabinet na ye soki otali cabinet na ye basungi te fédération wana mawa mingi fédération congolaise wana ezali ya kobala ye kobanda na motu ti na moto asuka kobala ye yango. Qui peut succéder Hector Cooper? Hector Cooper, pour n'en avoir le coach mon francophone, et Mundele est bien, ou le tomoni bango total. Mundele les sous. Mundele. Pour n'avoir Congolais ou Bunda l'équipe makasi. Mais sur base Mundele moko, mais bawana, babalaï ba mobimba wana, bachepe ba Congolais asika. Na muto ya lokotaka ballon, balongoli. Pour tant balomaki sengi bengi. Ceux qui va balayer à ban wana mobile, peut-être c'est le métier de l'autre pour la mayate. Pour bateau bazana ba wana, baza pe na batu na bango yo bazana bango na ba relation. Bo banda bozui coach botier wana, mais oya komona wana bilo ba comprendre na moto. Très bien, merci beaucoup. Conseil d'année, nous allons lentement et sûrement vers la fin de l'émission. Donc, on retenir un passage nous dans mon corps de la passage de CMP, bien évidemment. La passage dans l'aïe. Na ekoloba na bino ba supporter nyonso toza la sima papa ndongala ndazali na chemin ya bien oyo kolongola dering na crise oto alango chemin ya papa ndongala boyebi ezanini totiki papa mukamba comme fondateur totie comité provisoire oyo komema biso et ça la transition ya dering de asbel et même biso la dering société dire nango ya saison moko ya comité provisoire oui on proposé na cause à président comité provisoire les candidats bazoya na yoka ki ndeko mususu awa tozozela avant to lobela ngo tozela asala déclaration officielle na yoki balelo bakoya mbaye ndeko nani tendai alors bon ko bloquer ka pona Paul Ken il na futa pesi biso date to sala assemblée ordinaire le 23 après assemblée ordinaire des assemblée générale élective ya jour les amis mais bavia basi basala iro to bloquer to clôturer nini dépôt à candidature pour bloquer nini donc bamoni donc nini bande comme ça ko kotsa candidature ya tenda ba accusé réception ba fâché mabe pourquoi bazwaki candidature très bien OK dans sens nzela kolongola dering na crise ba supporter ay marathon à la cima ya papa ndongala alors lundi vous se préparer lundi mardi mercredi toke ko sala réunion baboya ki to sala réunion
ensemble, mais balingi to ça la réunion, na mutu moko na ndako na ye. Donc se préparer to ça la réunion na 5 administrateurs wana na bandako na bango. Très bien, merci beaucoup en tout cas. À part Paul Kasembele, on a nous payé à collaborer avec le président de Soria. Président, même Kasembele, tu peux collaborer mais il y a quelque chose à l'alliance dans Satan. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Merci de nous avoir suivis de partout. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés cet après-midi. Sous les Mboyo, Amsimbi, Amavinga, à Mike Kamwaka. Quant à moi, je vous retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro. Restez branchés au programme de Kaneken Télévision. Au revoir.